Bonjour, bonsoir ma famille, bonjour, bonsoir ma grande famille. Mbote, na kombo na Yesu Masia. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Nzambe wana bateli biso, ateli biso, ceux qui vraiment toza envie lelo, ceux qui vraiment toye lisusu liboso na biso, lisusu ko partager lisusu na mukola lelo, eza na makasi na biso te, eza ngolu o nzambe wana azosala biso asali ngai na yo pe mutu oyo lelo ozwi libaku ya kolandanga, cela veut dire que oza envie. Nzambe abateli yo, pourquoi pas totia ye liboso ya nyonso en tout cas oyo tokosala na bomoi na biso tant que bato. Tout d'abord c'est Jésus, c'est Dieu, totiaka ye liboso ya nyonso po eza na makasi na biso te. Éternel Dieu, avec ton péché, merci. Aux ensemble et aux amalamu. Tendre Père, Pambolama, Kumisama, na souffle de vie, l'énergie, na makasi, protection, de l'icône, la biso, sal biso, ngolu, ya kote, les malisusu, na tango, na mkwale, loko partager, ya wenzambe, la bibele, les na makasi, na biso, te Seigneur. Kololo, kumu, kiembo, masange, les onga, na trône, na yo, kombo, na yo, kumisama. Merci, na bomo, ya papa, maman, de moi, si mon balazul, bako, ya kolandanga, merci, na bomo, na ye, tikete, na tango, to limito, partager, kolonga, na zan, instrument, à pamba, ya de transmettre un message na peuple na yo, ezala oyo kokote kobota mbuma pe kosala misala na yango, oyo ayo te Seigneur, to chasser yango pe te rendre en île sans effet, tikete bon nzambe na ezala partage na biso depuis jusqu'à la fin, to bombi Seigneur, to te armées chaîne na biso na maboko na yo, tikete règne na yo ezala kati na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, azamalamu. Azaboli nzambo oyo, nzambo azobatela, nzambo azoprotege, azobundela biso bitumba oyo miso ezomona te, mato ezoyoka te, nzoto ezobunda te, nzambe wana azosalela biso au-delà même. Pourquoi pas totiaka ye liboso, pourquoi pas totiaka ye les devants ya nyonso oyo wapi tokoki kosala. Voilà, merci na nyonso oyo bazosala partage ba vidéo na biso, ba commentaire, ba like na bino, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Et yope onan au s'abonner, yope onan au sali partage te, yope nan oyo au like te, pourquoi pas au salango au landaka maintenant au s'abonner ou bien lelo zamba liboso na yo. En tout cas tant boka vidéo bénéficier de quelque chose, pourquoi pas au s'abonner vraiment nzambe wana akozanga te na kopa mbola biso. Voilà, merci beaucoup ma famille. Lelo vraiment tu es kolobela bopeto ya nzoto, bopeto ya nzoto tolobi awa na chaîne ya biso eza mingi sujet ya mabala ya expérience ya mabala et na bopeto ya nzoto ya mutu ya mwasi pe ya mobali. Poso tolobi ka bopeto ya mwasi, oui, mais mwasi pe tanga ozala bopeto esengaka pe mobali pa azala bopeto po moninga mosusu indisposé, moninga mosusu te. Même si na ba o baza non ba célibataire, même si na ba o baza déjà ba marié, donc tant on pe célibataire ils appellent ka malamu o ba ko s'entretenir, o ba ko so soin nzoto na yo ko oza ko se préparer déjà o eloko e bongara déjà tant on déjà elan nango o yebi déjà ndenge ya ko sala, yebi déjà ndenge ya ko sala yango, lobi tant ko kota na libala o ko na ba difficulté te, ndo mona mutu mususu moi si mususu pardon na sokoleli belé ni na la mobile te. Non là nga moko pendant na célibataire tika na vanda ya ali wana déjà tango o mesa na bongo, tango zo mesa na bongo yeba ki tango okepe na kati ya ndako ya libala ozana ba kilo ozana ba kilo ezalo mwa pasi pour so mesana ka bongo eloko déjà tango so mesani nango ezalo za célibataire, tango so mesani nango tango oki okota ya libala au monde donc ozana kota ba difficulté te ko eza déjà vie na yo déjà yebi yango mesana déjà bongo. Donc lelo to ekolobela bopeto ya wana mingi tokokende mwa mingi côté ya ba papa. Pourquoi? Parce que na bisa bino que ngai soki ka ba mama balobi na bando ya so ba mama balobi na bando ya po tozawana po tosungana tozosungana kaka. Donc mingi pourquoi na lobi mingi côté ya ba papa po tozoteya ba mama bazoyoka, ba mama bazosala ba effort, ba mama bazosala ba effort, bazokende bazosalela
bazokende bazozwa soin ya nzoto na bango bazokende bazosala baeffort wana bazosala mais en retour côté ya bapapa ezozala mwa mpasi ezala mwa mpasi bapapa baza un peu négligent trop na makambo oyo etali bobeto ya nzoto na bango bapapa baza un peu négligent trop c'est comme si bapapa bamonaka que mwasi nde fois s'entretenir bien mwasi nde fois lumba solo ya parfum ya kitoko ya sola bien sokola bien et biso mibali ya tozala biso na problème te non langage wana vraiment on a toujours contre yango bino mibali bozala na problème te ndenge bino mpe mibali bozala na problème parce que bozala na nzoto boza na nzoto boza mabaya te boza bibende te boza nini te boza bato ozomona donc ntango oza mutu donc cela veut dire faut assoir nzoto na yo et surtout que oza mpe na mutu oyo ozalaka naye ntango mutu wana azosala baeffort e yo ozosala baeffort wana tozomona te ke ezala mpasi effort ebongaka bozosala yango bino mibale oyo azosala yebi ke na osala yango mpo mutu nanga se sentir à l'aise azala bien yo mpo ozosala yango donc bino mibale esala bien makasi ozomona ke bose sentir à l'aise mutu na mutu azose retrouver mais ntango ekomi kaka ke moninga moko asala te wana nde esika vraiment oyo wapi tolobaka mabe ekotaka donc cela veut dire bapapa toyeba mpe kozwa soin ya nzoto na biso toyeba kozwa soin ya nzoto na biso bamama balobi mibali akobima auti mosala aye ntango aye deja na kolemba wana kaka alongoli soki chemise veste pantalon soulier et tout atie wana alie ntango alie esika kovandela kaka vandi apemi ti ponge kozwa ye kaka ndenge otelema wana na mbeto bapapa eske toza voilà donc en tout cas eza malamu te mwasi ndenge yo mobali ntango ozalaka na mwasi ozalaka na posa osentir propreté wana ozalaka na posa osentir solo ya kitoko wana ozala l'aise ndenge moko mpe mwasi azalaka na posa asentir ndenge wana parce que biso nyonso tu toza bato bamibali mosusu akolata sukilote plus de 3 jours sukilote ekomi solo edégage solo ake nango mosala azongi nango journée amati nango na mbeto alamki na ntongo alati yango ake nango mosala aleki nango journée na pokwa ye amati nango na mbeto ake papa après ntango mwasi akóma na infection lelo lobi infection oyo mpo ozozwa wapi badepense bakisi bainfection kasi yo moto oyele bainfection anati yo moto oyele bainfection na mpo deja ntango ozolata sukilote na yo soki boxer na yo ozolata yango plus de 3 jours ozolata yango mikolo ebele e ntango ozolata yango wana mpe pendant la journée ozosala bapetit besoin na yo ozosala bapetit besoin na yo ntango mosusu mpo osali mpe grand besoin sikoyo ntango yo basalite wana ezotikala na boxer na yo bien sukilote na yo ezotikala ntango ezotikala wana na pokwa nango mpe osukoli te même si osukoli mozwi yango ozongisi yango susu na nzoto olati yango après oke na intimité na mwana bato sikoyo na yo memele bainfection nani omemele bainfection omata mosusu mwasi asentretenaki na ye bien mwasi ayokaki na ye mateya bayesaki ye fo sokola na saforel fo nika nzoto na yo bien fo sokola bien osalela citron odégage basolo longola basolo mwasi asaleli mais en retour epa na yo mobali eza ndenge wana te bamama balobi surtout bapapa mingi oyo bafimaka bapapa oyo bamelaka cigarette okomona na monoko solo alie ta mosusu na journée ta mosusu ameli cigarette ne soki mibale misato so bomela yango combien nayebi te ameli après na journée alie oyo akoki kolia alie mpe na ndako ki okomati na mbetu papa pourkui kopesa mwana moninga pasi pourquoi kopesa mwana moninga pasi boye kodégouter moninga mariage na niveau kodégouter moninga kozala na intimité na mobali ce n'est pas bien bapapa bo s'entretenir bapapa boza mpe na rôle boza mpe na devoir ya kosentretenir ya kozwa soin ya nzoto soki tozoteya bamama bolandela bapapa bamama bazosala yango mais en retour bino moko mpe boza bato fo oyebake nzoto nanga deja mutu yo moko nzoto ntango nzoto no edégage baodeur moko boye avant biso bato to oyoka yo moko oyoka ngo nanu yo moko osentir mpenza ke naodégage sur moi bien te sikoyo neti nga nde natie boye nameyoki sikoyo ozwa parfum esalinga mo sikoyo bien sikoyo bien wana sikoyo ntango esala susu motu mosusu esali lisusu wawu mais sikoyo ntango yo moko deja ozomisentir eza bapapa mosusu akotika masasamba esali na bapembe
tellement tokaka na musala sala kaza mobali akotambola toki et comme musala sala na ba pembe donc comme na ko changer couleur et comme na ko changer couleur donc moi si kutu ko atande balobaka ke maman la na papa tia ata ni Nicolas lipeka moi si ati ezate oh ba no ndeni olala na moi so mona moi sa pia yo ka moko moi ça pesa ko ka moko moi ça pesa ko ka moko ko ata ko pusa na ta pembe note poko to lipeka ezo dégager munoko ezo dégager kingo peta msusu salite sur la mulunge eza nini ba papa eza nini ndenge yo zaka na poso mona mwasi no propre ndenge pe mwasi azaka na posa mona yo propre basi mosusu bazosala baeffort mpona mibali me akosala effort omoni baeffort ebonga ata ntango osala motu ye moko acomprendre abi oyebi ya de bacorrection mosusu ezaka koloba te moto akosala acte moko boye kaka asali yo moko ocomprendre en tant que mokolo ocomprendre ke non acorrige nga place o donc alobi na ngai eloko donc eza déjà leçon mobima eza déjà message mo bapasse donc na comprendre prochainement faut na sala boye c'est ça. Mais si vous avez moi ça sali biloko bon asali d'effort à bon et pas en retour et le roté mobile ozo sala ozo sokola info so mobile libala sokola mbami bale asokola mbala mibale moi ça libala sokola mbala basi kutu mususu omona ta mususu na ba neti biso tozanga ba Afrique na ba Benin au chaleur ba période moye kongala pena boye ozomona to sukola na tongo tsoko ba air o ba 16h chaleur susu mutoki donc soki olambaki soki pena oki o rincer susu tanzo to waki mai o sentir moi fraîcheur avant que nos matana mbetu obligatoire pour nzoto ese mesani soko beti yango kara obeti yango karo na sokola ki 16h na sokola ki 17h 22h 23h yo wana ki o matana mbetu olala obeti yango kara 2h etanela okomo otanga boye nzoto komo dégager po esokola ki ma pokwa te et oso mesani si yango ndenge wana c'est comme ça donc déjà nzoto na yo so oso mesani si yango ozasu na kongo wana te oyeba ke non obligatoire avant ngana tia makolo na nga nzoto na nga na mbetu fona leka na douche fona sukola ba papa ba mama ba déclarer ba papa to ça les formes mobali komona mobali salité moi ça sotina mobali na makasi kendo sukola papa eso sala soni eso sala pasi po tant déjà moninga zo biso kendo sukola faut comprendre que c'est que jour on attend na sokola kité azaki indisposé c'est que akoka kité donc azalaki bien te fona sani na kendo sukola na bongisa papa nzoto sola nzoto ezoleka ba mama balobi sola nzoto ezoleka na ba papa biso tozosala forme ba papa salite ba sapato akolongola sapato ayati wana solo makolo donc voilà nyonso tu wana surtout likamba mapeka na munoko ba papa na ba mama ba papa na ba mama mutu normalement mutu abrosaka 2 fois par jour ngana lobaka ngo même soki esengeli yo 3 fois faut le faire parce que nga mama abita na lamuka na tongo na brosser na lambi na sali makambo na nga namoni ke na lie na ngi naleka liboso ya bato we na oya bongo te naki obrosser donc mpe na kosilisa ntango ntina lala lisusu na olekisa susu eloko na monoko alors lokola na olekisa susu eloko na monoko donc avant namata na mbetu na nga il faut nalekisa lisusu brosse na nga na monoko donc ça fait 3 fois et eza biloko eyaka chaque jour te mais eza na bacirconstance oyo esengaka ke esengi olekisa brosse na monoko na yo na journée wana 3 fois osali yango eza mpona bien na yo moko nano parce que propriété yo moko ntango oza propre yo moko ntango oza soin se sentir donc sentir na confiance en nzoto na yo quoi sentir na confiance en nzoto na yo sentir na bien moko boye donc sentir pena que non c'est moi ça oza fier na yo mais ntango oza salité yo balobaka bato bazaka salité babengaka bango bandoki c'est ça. Pour ceux qui ont toujours supporté salité, solo, ce n'est pas normal. Soit kindoki, soit en vautement. Ba papa, ba maman.
Munoko na biso faut ko brosa kango 2 fois par jour. Munoko bazwela yango temps. Munoko bazwela yango temps. Pota muyo lia ka biloko ekotaka na munoko. Ba minu no tous les 32 dents. Pointi coin likolo ti coin ti na se. Tango ozo tafuna ozo yeba te eloko ezokota wapi, ezobimela wapi, tolia kaka po to avali. Donc cela veut dire ko etika la biso esengaki bima. Esengaki bima ko bima na nini na façon na yo ya konika mino. Na façon na yo ya konika munoko na yo, na façon na yo ya konika munoko, ya konika munoko na yo, oniki langue na yo longoli salite. Et ça na ba papa surtout ba papa ou ba maman ba lobi ke ba melaka ba cigarette déjà ba milinga wana tango etika la na munoko e botaka couche moko na lolemo. Au moins que lolemo ça na couche moko ya mo moni hindi ça même nini oyo nani munoko awo. Yango moni eyindisaka même lèvre voilà mbebo yango eyindisaka na kati na lolemo etikaka pe bakouche etikaka basolo basalite basolo sikoyo ntango obakisi susu na biloko oyo kolia pendant la journée na basolo ya cigarette ntango mosusu na journée wana omeli mpe 3 ntango mosusu omeli 3 apo lie apres na pokwa nango yaka abongo na mwana bato papa lisumu nini mwana bato asala ya kobala kondima kobala yo kovana na yo aya nde kosupporte basolo aya nde kosupporte basolo papa aya nde kosupporte basolo moto akoma kaka kondane ya kotiaka yo bashingom na monoko ya kotiaka yo babombo na monoko avant yo na ye bozala na intimité ce n'est pas bien. Oh mundela saela biso pepsoda mundela saela biso brosse et likolo nango toza na nini ya langue oyo eza mpona mbebo mpona kobenda salite na Kinshasa wana na bakongo toyebi ke tozalaka na banzete wana mpe wi na bato oyo basalelaka me oyo eza mpe efficace eza mpe bien ozomona nanu forme nango nde ezali voilà eza songe yango ya kozokisa te mais ozomona parce que eza plastique eza même léger voilà ozomona façon nango nde ezali donc eza basalelaka yango boye place oyo ya boye voilà c'est ça. Donc côté on est à côté oyo kobalusa boye okoti so bandi kobenda après avoir konika parce que ce au saleli avant ya osala ofonika nano parce que brosse eza na rôle nango déjà brosse eza na rôle nango brosse eza na rôle nango oyo ezosala ezolongola salite ozonika nani na oniki minu na yo boye na kati kuna otomboli brosse boye apo oniki lolemo na yo oniki lolemo no orince munoko no sikoyo ndo ekozwa ye mpona kobenda salite nyonso ya lolemo biso na bakongo wana tomona bakoko akala omona koko moko azala kaka na nzete ya minu na mibale ndo nzete ya konika na oyo ya singa wana na oyo ya singa ndo soki aniki na nzete azwi ka singa na bendi pra esi bakoko tomona mo bakoko akala mwana na quartier ozala koko moko azala kaka nzete ya minu na ye abendi me bosikoyo biso ya kilelo oyo biso bagene ozobima mpe na nzela yo wana osape papa fashion et na kati na kuna munoko solo ya cigarette solo ya biloko olambaki mama lambelaki yo po mwa pe boye mama lamba pondo ya limbondo eyaya pondo ya limbondo lie pondo ya limbondo olieta mosusu misili même si pondo même madeso matembele olie osisi mpo bino bakanomela ya cigarette bozala bongo ezaka ondire dessert na bino ezaka ondire dessert donc ntango osisi olia ozo filmer omeli sikoyo nasola misili nasola matembele sola pondu sola ya pondo ya limbondo apres nyonso wana kaka oki omata bongo na mbeto apres likolo nango mpo oza su na posa mwana bato papa s'il vous plaît pardon s'il vous plaît papa bobongisa ça coûte rien ekutaka ezokute eloko te na nsir bato oyo bayebi yango ozomona bapharmacie partout osokoli munoko na yo ezala bamama eza mpe kaka bapapa te ezala mpe basi mpo eza na lolemo ya moto ezala rose ozomona ke ntango oloba na miso ya bato boye baotala munoko mpo eza eloko ntango tolobaka boye eza eloko batalaka mingi eza misu maduso ya zolo munoko
tant ozolo babweze loko batala kapari kotalo elomino mobimba baotalo na misu baotalo na maduso azolo baotalo na munoko siku yozolo banakata bato zipose opandi munoko fongolela surtout na bato mususu omona pa ye wana azokanga foto azwi lolemo tie lolemo ngo yo tie meza epesa bato kele non s'il vous plaît arrêtez opesa bato banose ozokanga foto tie lolemo mais lolemo ngo pembe pembe pena ya couche pena osenti pena ke couche pena neti soko ozwi penza eloko obenzi donc pas moyen non pardon faut ozala bopeto faut kosukola monoko 2 fois par jour 3 fois soki esengi surtout na mingi namona bato bazala vraimen mino babosa ata ba 3 fois bapapa bacitron tosi tolobeli ya likambo ya citron stick nani ayebi te ke stick existara na mokilo bato mosusu basalela stick te mais citron soki okuta osali citron oata na posa ya stick te oata na posa ya stick te koma yo moto okoki kovanda otiki sasamba na yo ekomi na niveau moko boye bon nayebi te kwa ekomi soki ndenge nini ekomi soki ndenge nini omona yo wana mpe na kati ya bato ozotombola mpe loboko ozotia totala boye 2 temps ko ya chokola na ya noir na ya pembe mosusu mpe omona 3 temps mosusu sikoyo ezalaka deja ekomi pembe donc wana ekomeli oyo eza na chokola ezalaki noir sikoyo ekomi okende na chokola ekomi okende na pembe wana eza na mwa chokola ekomeli nanu te mais ce n'est pas bien yo mpe mobali ya motu yo mpe mwasi ya motu neti mwasi aza moto atika bapoile na ye asa mapeka bapoile na ye anzo te ekoma soki na niveau nini te fo kosukola fo kokata yango otali deja omoni deja ke epusani okati bapapa tobongisa bopeto ya nzoto c'est très important bapapa nayebi te soki ezala na basérie nini na baane nini oyo mibali basi te biso basi ya lelo towana posa biso ntango tozwa soin nzoto na biso tozobongisa tozosentretenir yo mpe mobali bongisa s'entretenir yo mpe mobali bongisa s'entretenir mpo tozala bien mpo moninga indispose moninga te likolo nango mpo mona mpo ronflaka makasi ozosangisa na moninga pongi na makelele mpo ozoronfle ozosangisa esu pongi na solo na non pardon donc esika yo olalaki na ntongo soki otelemi donc moto aza oblige changer drap mpo so atiki mawa mingi bapapa bongo te tobongisa mibali fo bozwa soin nzoto soin nzoto eza kaka mpo na mwasi te eza mpo na mwasi na mobali bamama bozwa soin nzoto yeba kobose yeba kosalela citron longola solo ya nzoto na yo longola solo ya nzoto na yo papa olati sous-vêtement lelo lobi na mpo kolongoli otie mama asokoli ati asokoli eza mibali balata suki loti même jour moko mibali propre baza mokolo moko alati alongoli c'est ça non alongoli atie mwasi asokoli comment ekolata suki loti na yo osali babesoin na yo nyonso ekangami kaka wana po sikoyo ozolala nango mpe ndenge wana yo wana mpe na ntongo wana okie mosala non oza omu te pardon fo ozala propre fo osunga mwasi na yo parce que ntango ozozala propre wana mpe osunga mwasi no mpa ozala fiere na yo mwasi no mpa ozala fiere na yo basi bazosala baeffort mibali bazosala baeffort wana te mibali ebele basali te mibali ebele baolumba solo ya monoko solo ya mapeka solo ya nzoto soki tokei na baparti mosusu kutu na parlons même pas pourquoi ça kaka mwasi na miboma mwasi ndasala mpo yo osepela yo osepelisa mwasi te yo kosepelisa mwasi te ntango mpo oza bopeto ozosepelisa mpe mwasi na ozotia esengo kati ya mwasi na mwasi oza mpe na confiance na yo donc c'est ça quoi bapapa eza kaka teke mwasi nde fo asala mobali fo asala te non bapapa bozala bopeto bapapa bobongisa bamama bobongisa bopeto eza très important ya nzoto ya motu soki ozwa soin ya nzoto na yo moko bando osentir oza na confiance ya nzoto na yo ozosentir confiance ya nzoto ozosentir ke oza à l'aise oza bien mais ntango ozozwa soin ya nzoto na yo te bato meme babando okima yo koluka te mwasi avanda libala kaka mpo na bana avanda kaka mpo asa ya asupporta koso te mwasi ako moko solo mobali ako moko solo ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Biloko misato ekoki kozanga na salle de bain ya motu te. Très important. Biloko misato na citron na bosani kozwa. Asi tolobeli yango a plusieurs fois. Pona ba mama tolakisa saforel awa tolakisa citron lenge nini okosukola kozwa soin ya nzoto na yo.
Zwa soin mondoko na yo yeba ko kata ba poil na yo longola ba biloko nyonso yaka na molunge zo profiter zo étouffer nzoto ezaka ba partout ezaka caché alors place eza caché singeli ezala donc ezala bien quoi même solo nzoto ezobima après avoir yo sali citron na savon na bien gel douche bien au mona ke solo eza ya nzoto ya normal ko na mo ba si parfait donc tant musiko yo zo sala te ozotika nzoto na yo bon basi nde basokola pamba basi nde fo bose te papa na yo pe o na yo pe soko ozalaka bongo te mpa na bino me na libala fo yebake oza oblige ya kosala yango donc nga mpena kokoeskize nga na kotia il faut osala yango il faut osala yango il faut s'entretenir mpo moto oza na ye azala l'aise moto boza na ye ase sentir à l'aise donc bapapa bamama tozwa soin banzoto tozwa soin banzoto zala mwasi oyo aza na confiance na ye zala mobali oyo aza na confiance na ye moko ntango omona nzoto na ye ozomikala oza fier na yo moko avant mobali no azala elo fier avant mwasi no azala elo fier c'est très important mpo soki bino boza salite boza solo bana bino baomona bana bakopie nini bana baosalela nini eza pasi nde ozomona bana ebele baokema bala baokesala badega parce que amonaka deja nde tata na mama papa alalaka salite so auti mosala avandi akoti ngakelale ye wana ke donc direct kana ute musala ali avanja temi akela na ton wala muki ola mukane longi ekomi on dirait boti couche mo bon dirait kubuka eza bien te ba papa usukolaka bu bonsaka ba mama busukolaka bien bu bonsaka bozwa soin nzoto na bino c'est très important ba papa ba mama ba déclaraki ngapena ko passer message wapi bamama bayebi na kodéclare tobongisa mpo na kati ya libala motu nyonso azalaka na mposa se retrouver motu nyonso azalaka na mposa se sentir à l'aise ntango aza na motu na ye vraiment nzambe alola pambola biso na nsi oyo tokutani prochainement mpo na nimero mosusu nzambe soki tokutani nzambe akokombola nzambe kopambolama e tokozanga te kopartage lisusu merci beaucoup à la prochaine.